Bon, toujours ça la musique est traditionnelle, toujours na beaucoup na biso. Da toujours bien vraiment balé. Différence na biso parce que biso tout travailler Kambunda. Hôtel Mama Tino. Hôtel Mama Tino. Degombo ya lojo ya bokisa za solo tema. Gombe yango ya moziza bana dodo na lojo. Degombo ya lojo ya bokisa za solo tema. Gombe yango ya moziza bana soso ya lojo. Degombo ya lojo ya bokisa za solo tema. Gombe yango ya moziza bana dodo na lojo. Degombo ya lojo ya bokisa za solo tema. Kokuna ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu yokaka kombo donc bakombo mususu ezaka soko yoki yango boyo senti neti baofinga yo mais ye ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tika na biso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sami kona ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko l'action mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Voilà, merci beaucoup au Banapoto, merci beaucoup Nafrik Mobimba, to bazolanda biso sur www.imageyacongo, pana biso to zaparaté, pana biso pe to rataraté, déjà lelo émission chez Biso avec les artistes, tout le monde a déjà bien décoré, on ne sait pas baba zabolo bandokito et badé mais le maître est là, toi nous bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien maman nanga Ivan. Chez Biso le pana bino, na habite chez bino ndeni. Bon chez Biso vraiment to kama kamna c'est ça bes to sepeli bino c'est biso na kati ndako na biso ça la bien. Donc na zoma déjà bedo ça fait dire mambo ça bien. Oza le groupe balé R. Bana o bazo sala fierté na kati ya Congo. Dans Congo mobimba dans to longoli mutu te wa moka ke suye o boyo sa mokino kini balo mesure so 40 litres ya mai na kati ya kilo. O eli biso wantu ndima. Sa musique ni pas degré pour décorer non yeba. Bon toujours ça la musique est traditionnelle toujours na beaucoup na biso. Da toujours bien vraiment balé. Apparemment balé on a mon la musique à papa ya batamboka yo jeune et puis bat bozana bango trop jeune. Bozo mi côté na monde ba papa mbimba pourquoi? Bon. To mi côté si na kati monde ba ki papa te. Papa azalaki na tana à l'époque na oza époque ya ba jeune. Tara to uti na ba 90 80 2000, 2010, 2016. Donc ils ont mis étape par étape. Ils ont matin na biso. Batika maki bon. Mukolo da kola tika mabana mike basala tana bon. Te ba mike batika le vérité bazo beta banzembo ba Fabregas bazo yemba. O kimi kuna donne. Zoko kate. Bon, moi le bateau ezate Fabregas oui merci de kolange siko zamba mbote belé. Mais ce matin on attend matin que bateau travailler au monde. Balen za besoin de tout travail balen ko pesa mo le monde ko so tozui danseuse ou outil orchestre typique. Ce n'est na bala ko kate. Ah, nane. Mais biso awa toza la facilité aux danser to tina ke no robine soit c'est pas Fabregas. Formation l'équipe makasi mingi. Bon kindoki na ebita yen to monanga. Ba nyoza beta balé ba bandoki e bien. Ah ngana ebita. Beta bokoko ba tona biloko nzoto. Biloko nzoto za maboko makolo mutu suti yango ne biloko nzoto. Nyosto etelema. Apparemment trop jeune ba mineur nde no mona. Ba mineur. Ah na ebita wana c'est le surtout une ba âge na bango. Mukoko la kati avore kuba. Eh mama papa flemme talion makasi bandela no parle. Ah dans obengi bango ba mineur. Yo bengi bango ba mineur. Avocat mukoko la avocat na kati kuba taka avocat muke na kati mbile sobe na kati zamba. Ako metaye awa. Tayo siko wana travailler chomo na et. Signé ça entre musique et sala on a bande kolom je pense. Bon différence c'est biso na bango. Toza la différence vraiment ya mingi faut mater. Différence na biso za parce que biso to travailler Kambunda. Mais yazo travailler mingi to tele drum
entre babilo mo ba différence moi mnoko zo bima voilà ce que pour na wana vraiment nga wana tu wana faut na ba animateur ba o ba bo bloko na pour na simala nga so na tala toza na délivrance ya ba animateur toza na démon parler boza pe na ba animateur toza na ba animateur bazalo ba bon tout le baké c'est le c'est le pas animateur to taper ba bil pe baba animateur ba juna pe baba animateur bango pe baba animateur ba chanter pe bazali animateur wapi na wa to lukana wapi to sala maman Jeanne mon bon au plaisir animateur et à grande retard animateur yeyo démon ta mo bana bato pe sama ko mo bébé kwa démon bien te wane sa kombo na ngai ya groupe comment on appelle des démons de l'ambiance ngande sika na zana pesa ka sentiment c'est les dibo pena ka sentiment za ko to ya mke ah na pesa bino sentiment hala bana bayobila ko tole na kolela mama tole na kolela hala bana bayobila ko tole na kolela mama tole na kolela na lobina bomba wane sali cri à disque po ba miibi ba oiba avele la yoka ape disque za maman no ko pa bien ni no bayuda te baba yuda te za balé air disque ni no disque ko bo beta te boze ba be mi no ne pembe ba be mi no bo beta te biso to za partout disque zo beta meza na 13 titres oh to zo beta na kati na boyo kati boyoka ba wabelilo boyoka be kombo boyoka kimbala boyoka ba malila mamwal boyoka ki ba beti musique ya mboka ba bengi na kombo balé voilà on a d'inspiration beta be ba ko na omba na bandundu o ba ko na omba na mbusme kuna na tito ba yo yela bino grande Rolanda biso na Belgique en tout cas ezaka ba avec le jeune tozo bangande tozo bang ba to banga vomate biso nde to bangisaka biso nde to bangisaka banga na nzembo nini babanga la nzembo ni unaisa bino mamba animation animateur azali disque ezaka animation oyo ka bango bat babwaka be kombo komanto yo konsuso ya nani yo kombo ekombo wana eza pena kimongo pena ya makasi wana pena ekuti pena bakote ya kati kuna tokundoli yango te kimongo te naturel ga ya makila ekota ti na kati tosala nyonso yo na mboka te bamongo bana mboka so baya na yo moko ekombo ya kisasa bokokokana nayebi te wana ifo bango mo bayeba bamongo baza ebele ya bango mo ifo bayeba aregisa betelanga ekombo Hotele mama Tino Hotele mama Tino Ekombo ya loto ya bokisa dozo lotema Gombe gombe yango ya motiza bana dodo na loto Ekombo ya loto ya bokisa dozo lotema Gombe gombe yango ya motiza bana dodo ya loto Ekombo ya loto ya bokisa dozo lotema Gombe gombe yango ya motiza bana dodo na loto Ekombo ya loto ya bokisa dozo lotema Gombe gombe yango ya motiza bana dodo ya loto. Merci beaucoup tozo comme les gens na souka avant tout un spectacle bato bazolanda ba retenir bon bato bazolanda biso ba fanatique ya biso total loko la bureau na biso Gracia totali ingénieur Steve totali sans oublier na 4 espaces autour nango village Richard merci vraiment na venir ngo pesa so positeur au travail aba sans oublier les seuls maîtres qui me restent tiba mbalo ya mbinza siko obino boy na pirate biso ko original lango apesaka 100 kg na balance na bo c'était petit na ngabene tabuka forsongo mama na Joela bo c'est la carte disque zo ya dans les 30 max disque na biso bima boko ya mbango mabatu tu bo c'est biso bazela ma disque na biso vraiment ba benga on a fête na matanga est-ce que ça moins cher dos à cher numéro na biso ya contact oza besoin contacter biso na ba fête ba matanga ba anniversaire nyos to etanga meli numéro so tozo pesa contact yango ezali 089 15 44 813 pour nos bandela 089 15 44 813 tu as sur le numéro monsieur Sami Balez ali 090 15 35 71 607 090 35 71 607 wana soko bengo ko biso moko na bureau en tout cas mana sepeli vraiment ya beta culture ni bozala ngo bozo beta musique ya province tozana ekolo moko te o tozolongo la biso tozobeta nyonso tozobeta Chiluba tozobeta Kimonga tozobeta Kimbunza
dans ce plan ke ba côté mususu to beta pe ki wumbu lo tabita ah vrai cher mboka oyo vraiment tous ceux qui ont la minité ba Olanda biso ce sont de jeunes bazo de briller vie na bango émission chez biso za la karaboui moi soutien et pas na bango za la bien ce sont ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu yokaka bakombo donc bakombo mosusu ezaka soko yoki yango boyo santi neti baofinga yo mais ye ezosala plaisir ya kokota na site no découvrir bamerveille na kati oza na Afrique du Sud oza na Égypte oza na Mali oza na Tunisie oza na Londres oza na Belgique en tout cas tika na biso ok masolo ya bien donc image ya Congo avec moi si ya mbingala patron na ngai yo na paye bisibino bo pianga confiance pour musalo to sami kona ki sasa tara bino yo so bondimi yango pour la production na bino oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na to ko lakisa mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka